Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenu dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou de mon cœur Oye. En tout cas, Omar Kabongo très fâché contre Maman Mofibi Mungwa, Lili Payant. Donc, Tozota Labinu Kaka. Belle vie. Mutu moko motema mabe makasi. Lelo ti ba Omar Kabongo ba komi na ba kanda ya belle vie. Donc Omar Kabongo ata ye ko tourner pas belle vie, azo comprendre directement tango makambo de Omar Kabongo azalaka deux fois ba communicateur na ye ba Sara wana ba banda ko ya bazo finga tonton Omar Kabongo ezalaki ye mutabanda ko futa bango. Lelo ba comédien belé ba komi ko comprendre que ba makambo nyonso ezalaki ke bokomona Sara kuna vanti na ba life, bokomona kuna attaché de prince azo manquer bino ba respect. Chaque fin du mois bazalaka na salaire eza ya $200. Na salaire à chaque fin du mois, donc après 31 jours ozo futa mutu $200 pour aya ko fingelo ba oyo baza bandeko na yo. Mais yoka bango na monoko ba propos ba bandaki ko tenir que si la bisa la futa ka batu po baya ko finga ba comédien. Nzoka nde makambo bango bazoya ko loba ke si la bisa la futa ka batu po baya ko finga ba comédien ezalaki bango moko nde mutu ba bandaki ko sala makambo wana. Yako kamo ezali nini bandeko nanga. Lelo tonton Omar Kabongo azo se plaigner, aza wana azo mitungisama, aza na ba souci azo loba kaka na ndenge tozalaka na belle vie. Nzoka nde ti bazo finga nga ye chaque fin du mois futaka bango mbongo. Omar Kabongo azo se poser ba question kaka ndenge belle vie soutenaka nga, kaka ndenge belle vie bengaka nga na yaka ko jouer na ba film na ye, mais soki kote mususu batie coupé nga na jouer mabe ake kotonga nga pa ba cameraman kaka ndenge tozalaka na belle vie mama leki ya bana tata mwasi ya bana na sima na nga tonga kanga ba comédien nyonso na moma o baza dessus na comportement ya belle vie na ndenge afuta kabatu et en plus pe ba azo continuer toujours ko futa bango po na baya ko défendre ye to banda ko yebisa bino ke biso nde toza boesi la bisa la futa kabiso eloko te bo banda ko ndimate na yebisa kabino bo bandela be mission nanga na lobaki nzambe alingaka gloire na ye akabola ngo na mutu te esika nyonso nzambe omona ke gloire ne akomo kabola ngo na mutu akolongwe esika wana yo mutu wana fokwe ya po nzambe azala kaka moko belle vie ngaka koma nzamba ba comédien belle vie motema mabe azalaki marraine ya Sila Bisalo officiel tanga moni ke Sila Bisalo ye a s'imposer na mondo yo akomi ko sala ba théâtre koleka ye azu ba fano baza ba bakok ba ange adorable à maman motema na ye sepelite asilika ti bomona ke akoma ko futa batu wana nyonso bakoma ko finga Sila pour rien mwana mwasi ana toka zo ya ko finga Sila si la soso si la boinzo kande ya futa kaye mbongo chaque fin du mois ba exil pechanga ba Davida bango nyonso badina na baleka kuna chaque fin du mois ba futa ka bango ba mbongo po ba ya ko fingela bango batu. En tout cas bozolo ba peke o eza motivation bino bozolo ba motivation ya nini. Donc belle vie ozo futa batu mbongo ozo motiver bango po baya ko finga baninga no ba comédien mais ba komona yo wana na ba matango ozo sala ba hypocrisie comédien moko ko soit problème yo wana okembangu kuno ke osala ba hypocrisie oke osomba biloko oke otika ba enveloppe via matalana yo wana kenda ko sala restaurant na okuna obengisa ba comédien ba ke olia ba fufu eteba ba lie biloko soko tiela bango nini na ba mai oza na molimo ya ko dominer batu nyonso mutu mabe hypocrite na yebisaka bino ke un jour mwana mwaso nzamba ko bimise na poisa bondima ingate bomoni siko bino moko nano pe esilite. Omar Kabongo, notre tonton des Abakouk, Zwaka Kamayele, ainsi vaut la vie. Soki nzambe kuta regreta pona nini asala mutu bongo siko biso batu ba toza banzeta kokauka nzeta mobeso a regreta. Alors tonton Omar zala prudent na moi wana belle vie po aza mutu moko azolia yo sese ti ba finga ko deux fois ti ba yaka koko selo makambu ti bango bazalaka à la base ya ba trouble nyonso yaka ko se fonder awa na internet ezalaka ye mutafuta
bafuta bango mbongo. Alors lokola pe osiliki biso nyonso tomoni toyoki zalaka kama yele soka obengo kende ko tourner OK soko moni pe ko kende te mais pour moi kende ko tourner po eza musala na yo nga na pesa ba comédien conseil ke bateka ba image na bango mais bozala prudent même na biloko bozolia moto aza pembe na bino aza méchant bato ebele basiliki la sila bisalo asala bango eloko te ba comédien ebele baswanisa sila oya kobenga bango baya ko jouer na SB balingi na bango te parce que baswana te baza na problème na sila te po Bellevue abengani ba apekisa e bango Bellevue kozwa ba comédien azopesa bango déjà mbongo 3 films mbongo 4 films po akanga bango ka poso ki sila bengi bango bakende te motema mabe. Alors tonton o courage eza makambo ekomela biso nyonso mutu bozo mona eke aza mutu malamu nzoka nde ndoki baba kuku nyonso bosepela na mosala nanga s'il vous plaît bo sotelenga ba pib te bo consommer biso na lingaka bino bye.